mais la vin Ludovic Biard et Zamenanga anglais part of the c'est de Roi Manitou Ranch LB kale loko loka mwana mboka sale loko tu voto mela mtoka debani tala vena biso ya solo yango vena biso ya solo pardon na tiki na ganyo swana na komi na ngana Ludovic Biard bandeko mbote na bino bino to mesa kulandanga nzambe apambola bino tokotala kamwa biloko wenge basala écoute-moi soyons sérieux sur ça pourquoi Ferré n'a pas fait ça c'est pourquoi j'ai dit ceci il faut que les gens qui sont à côté de Ferré doivent ne pas créer des soupçons aux gens de parler mal contre l'artiste na bango ce qu'on a ngana na ligi Ferré dans la vérité ce qu'on linga qui fait selon bango au un numéro à Ferré gola na numéro nete natika kozala jamais na numéro à Ferré Ferré a représenté mon na prison atina muta otikela ngambo mais je n'ai jamais nazai na numéro na période ana aya maneti mais là même Paul Moutoutouna je n'ai jamais demandé le numéro de Ferré même vrai na senga numéro à Moutouté Moutouanga pesa numéro na e a opesa nga to pepo la ko sa numéro bengai OK il se pesa numéro à Ferré na senga numéro à Fali na senga numéro à Moutou un grand ne demande pas de numéro il les a eu on a pesa numéro à Ferré je pas son numéro na obengi ne ba tout na nga nani a pesa numéro ne pona bengai natika kana voix moko réseaux sociaux donc il faut rectifier ce tir là tu as mal fait de ne pas donner une minute de silence pour ton frère ça sent mauvais so ba yebisa ki otenga na olobelo et c'est comme ça peut-être les gens vont mal interpréter pour dire que voilà abenga banganga na stade po ba ko kanga esprit ya nani wana ta musego ya kutia bango loyenge so il te plaît aux alate ba to ba yate alors il faut éviter cet esprit là et comment je ne vois pas pourquoi un chef coutumier a tapina c'est stade il était prophète mon là on a dit c'est pas bon la stade de Belé moni salemi on les a bakisi ah bon oui la stade de Salam et Belé accompagné de fétichisme et avec du sang. Je ne cite personne. Mais dans le Bible. Bandeko, na longoli yango, na chila bino ya suka, avato bandagama mukeko solola, puna basali nzambe oyo bulandaka. Voilà, ceux qui te koyoka kama ndambo yo, tokoyoka yango soki tokoyoka te tokokata yango qui livre son corps pour mobali a suicide akomona nzambe te eloko mosuku tika mape ya wana bokote ya mape ya bobebisa makambo toi tu veux corriger Dieu moi c'est pas ngamo azabe propre c'est on sale quel est ce désir là que tu reçois na bozo muno onokucha na sexe à moi c'est na futeli mbo nzambe apesa limite te ndenge nini ebisanga leçon nini nzambe apesa biso position tel missionnaire on a yebisanga nzambe place apesa biso ba position ba missionnaire un homme qui me demande ça bandeko na kati yango parce que ça dit nanga te ya ko continue ko yoka biloko aboy ndeko peut-être mon na vie na yo échangeaka te mais omituna pourquoi vie na yo échangeaka te basali nzambe nini yo landaka tala neti owana youtuber o beaucoup mo benga lelo ba journaliste azo benga ye prophète ba congolais ba benga kaye prophète na banzi bomoni biloko azoloba azoba makambo nzambe te azoloba makambo na ba musicien bino nyonso boyebi ke sataniste Denis Lesi akenda kozoba kisi po asala nzambe
parce que moto soka zuba kisa sala nzambe te batu babano landaka ye mingi te neti biso même soko zo te ya mate ya malamu mais batu bako landa yo mingi te Jésus balandaka ye mingi te au contraire bakombataka ye yo vraiment cause de la mwasi nuna bana oke osambela pa ya Denis Lesi okoki kozwa mwasi na yo na bana okoki kosambela pa ya Marcelo okoki kozwa mwasi na bana okoki kosambela neti pa ya nani soki faux prophète walika pa ya limenani mbuku okoki kozwa mwasi na bana ozokende osambela soki neti pa yo na yoka soki bostra soki nani oko changer te parce que si la yote parce que batu na bate ya péché te or pour changer il faut oyeba péché nini masumu nini ekoko mema yo na lifelo mais bango na ba sataniste bate ya biloko wana te bate ya mingi prospérité okozwa libala baloba na mino ke libala eza bénédiction mais nulle part libala na Bible ya komi eza bénédiction na Bible ya komango te bako te ya bino makambo esepelisaka bino tango yoki yango malgré eza nango ya solo te boko bimisala bambongo ebele ya koseme parce que boyoki oyo esepelisi bino mais par contre bandeko nga nateyaka ndenge wana te nateyaka te mateya oyo ekosepelisa bino nateyaka mateya oyo soki oyoki yango etouche yo soki etouche yo yo muto koyeba soki esepelisi yo to esali nini pa na yo mateya soki etouche yo ekopousse yo o changer yango na omoni bato balingi changement wana te bakolandanga mingi te soki botali na mokanda ya évangile de Jean soki botali na mokanda ya évangile de Jean 10 20 yoka nde bazoloba 20 balobi, plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Tande bazo traiter Jésus. Na ba miracle na ko sala. Na makambo ebele kitoko. Mi bazo loba, mais azana milimo mabe ya ndoki. Mais pourquoi bozo yoka ye? Mais pourquoi bozo landa ye? Et voilà, c'est ça. Mais Batuneti Oyozo le Kawana, un aventurier de mauvais goût. Un Denis Lesi. Ce qui le loa yawa pour ateya. Bachenga awa na teya. Vous voyez que Batu Mbele ba okene pas Denis Lesi. Parce que bandimi balingi pa polémique ali. Pai masolo makamanzambe ezali di théâtre et pai bato bele balingi ngwana mais tango yoso te ya mama te na bosembo ozolo batala soko ozana sorcellerie soko ozana ingratitude soko ozana calomnie soko ozana ba dispute ba querelle soko ozana mensonge okomona nzambe te okomona lola te. Mais bakolanda ngote yango no moni bozo souffrir ba maladie belé ezo sila kabino te parce que ozo landa batu moko oyo nzambe ayebi ete ozo landa mutu moko oyo pe ayebi liloba te
Na pesa exemple, ngana lobina te ya awa. Bazu Jean-François il faut que batie awa. Mais batu bakile pa na yete. Batu bakile pa na ye. Batu pa na ba yete. Pourquoi batu bakile pa na ye? Ba yebi kuna to zomate ya polémique. Ya ko finga ba musicien. Ya ko loba na basi ba musicien. Ya ko finga ba sali na nzambe. Batu ba tonda kuna. Mais pas yebi to zolo baké. Un croyant né de nouveau doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Tant que Jésus-Christ a zo loba na bino l'air nyonso, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ah, tete wanate. Mais ceux qui ndoki aye kaka lobi, nazalaki na misala akosi bino nzamba lokotinga. Tala batune bakolanda ye. Ceux qui mutazalaki na milimo mabe. Aye kote ya bino makambo kindoki, aye ko expliquer bino makambo lukuta o eleka kuna. Oyoka 40 000 vies, 50 000 vies. Batu ba sopani kuna. Nde kunanga. Soki yo omonaka pasi. Obika kate. Olandaka batu wana nazo cité. Boyo kaka bande kunanga. Ngai sona lobi na yo. Oyo aza musali na nzambe te. Kotia tembe te. Peut-être yo yebite, mais ngana lobi na yo, batu ba Marcelo, ba Mbuku, ba Ifonge, ba Walesa, ba Mukuna. Parce que belé. Non le que nyonso wana ata moko aza musali na nzambe te. Nazoka mama moko awa batinda ka epananga. Abina papa na bengi si basali na nzambe. Oyo ya bakombo. Oyo bayebana. Na bikite. Nga biteng la bakombo na bango. Ateng na bango nyoso yu 8 bino wayi bango. Na yebise mama. Omuni bato nyoso tangi nga musala nzambe ta mukoza na ite. Baza ba star ya parole. Mais kolobaki musala nzambe te. Baza basala nzambe te. Baza ba star. O ba likaka. Bateti ba Marcelo. Baza ti ba Marcelo. O ya Bostra. Banani ba. O ba Belgique ba nosra succès awa. Na Bostra ba komo na bango. Na Belgique ba nosra succès makasi. Succès na bango elmo esilaka. Nek bozo na Bostra za na succès lelo. Succès kalate o mo esila na mo. Parce que azo vivre dans ba contrat Santana. So ngana lobino ke oya musala nzambe te mais koncha kutembete na bana ba watu mukuna amusala nzambe te lelo yo mukuna komi nini président parti politique mais bino soki mutu moko aye alobini ka momoko e frapper yo obano bengi ba musala nzambe tala il faut que ba benga musala nzambe azongi na ka musique alobani ka ba musika ba musicien ka ba musicien mais ayaki pa na bino lobenga za musala nzambe et vous acceptez les bêtises comme ça. Tala oyo na l'exibino Denis Lesi na lukutu moko batin lenga tango azoko bina na basi awa na France mina lukia na moni onte tala elongi ya musali na nzambe ndenge ezali tala elongi ya Denis Lesi ndenge ezali ndeko nanga soko moni musali na nzambe ateyaka péché te ateyaka malédiction te ateyaka envoûtement te ateyaka confession te ateyaka amour te amusala nzambe te parce que bango baza na haine bakote ya amour te bango baza na haine bakote ya amour te ndeko nanga soko ke na église omoni bato batondi neti ba église babosa wana Tony Silas ndenge azalaki bamakanzu ndenge ozomona fulu ya bato wana balakisi yo ke baza ya satana baza ya nzambe te mais bazala toujours ba verset biblique baloba no mais Jacques non baloba no Pierre jour la Pentecôte et mais soki la ga ndenge ni et soki la ga ndenge ni mosala nzambe ozo sala succès ba sala to ba bomaye nde balinga ko bomanga
okozala combattre na niveau moko bakotindela yo na bato baza ko se déguiser bazoya pa na yo yozoye batenzo ko po combattre yo ndeko nanga tozaka na banzela mibale soko tangi na Matthieu 7 13 14 parce que nga otanga Bible te mais soko tali ovani na YouTube même sur 4 heures du matin non 4 heures du temps 5 heures du temps ozwa oyo otiki ozwa oyo otiki donc oyebi même pas mosala nzambe nini yo landaka lelo na mosala nzambe oyo lelo bekola na mosala nzambe oyo azanga tati na zali mosala nzambe te ale tango omona ya lobilika moko boyo omona sali bien obandi ko déconsidérer mosala nzambe oyo landaka te kama solo solo toza mingi te bande konanga banzela ezaka mibale nzela ya moke na nzela ya munene mais nzela ya moke pokota yango Jésus-Christ alobi ekozala difficile pour des personnes bakota kuna ekozala moko aleki yango namonaka satana azotinda asalaka effort atindela bino bato bazana bako basala nzambe te bambruyere o bakoya kokotisa bino makambo moko kocontredire makambo ya nzambe bino bokolanda bango boyebi te bayeli mission ya komema bino na monde ya perdition tala neti denilesi likambo nini azie nango wana teke prophète botala o azolekaka pa ya alimi ya mbuku azoyaka mikolo nyonso kodenonse basala nzambe ya bandoki ya basataniste ya banini mateya azokokoteya te parce que ayebi te akoteya nini ayebi te akoteya nini na répondaki ye sur les anniversaires na tie ba verset aluki amoni ndenge akorépondre ngai te na bina yeke te chrétien afetaka anniversaire te verset pesa biso na Bible chrétien afete anniversaire te eza biloko ya Satan aluki amoni yango te ayolobi o pasteur seka faux pasteur mais corriger nga na iloko nga na lobi nga na corriger yo na memi yesu na makama mariage makama ba femme pasteur na mse verset moko ezo kopesa biso te o femme pasteur omoni aleki pa lobake basi bakoko te ozo mona bateya balia kamyo aye po se plisa basi likolo balingaka ndenge wana bakomona ke oyo eza mosala nzambe c'est faux na Bible pasteur na mwasi alaka te akotikala mpe kozala te ce n'est pas notre doctrine eza doctrine ya bato ya milimo babe mutu baye kokotisa bino mpona kodétruire bino et soko omoni mwasi nyonso alobi ya pasteur azoteya na église azala misala mabe il a des esprits de Jézabel nga mutu azoexplike bino nga mutu azamosala nzambe bapasteur ozobenga mutu pasteur apasteur mosu ozobenga apôtre baapôtre baexistaka te mais diable asali nyonso atindela bino bato wana po batia bino na déroute soko okuti église omoni makambo pasteur aza koteya ozo comprendre yango te mais bima na église wana okofanda wana pourquoi namoni Marcelo awa azoexplike bato aye koprésente bana na une église qu'est-ce qu'il y a à voir avec qu'est-ce que cela a à voir avec la parole de Dieu namoni ye aye kolobela makambo mwasi na ye qu'est-ce que c'est mais tala bato ne batondi ngabi mama na ngai est-ce que Marcelo aza mosala nzambe est-ce que aza pasteur pona nini parce que tango amonaki bolingo comprendre ateyi bino impudicité bapasteur oyo mabe eloko bayelaka bino impudicité bateya komona na lifelo neti baingratitude bateyaka bino yango te bateyaka bino mingi ingratitude wana nde kosakana te pardon impudicité bandeko na ngai il faut kotangaka mingi na Matthieu 7 24 à 27 soki yo lingi ozala bapasi ebele tana ozoyamba bato mosusu balandaka nga banda kala mais lokola bamonaka nde bazokombattre ngai babenda nzoto mais sikoyo babandi koya ntango babandi kokoma grave babandi koya
bayebi ke tango bakombataki nga wana nzambe azolakisa bino ke mosala nzambe ye wana bazokombattre ye ndenge bakombataki Jésus Christ e bato nyonso bazobika bato tu bazobika soki oza komona mwaye te on se retrouvaka ovandi na Kinshasa on se retrouvaka olali on dirait esprit moko elali na yo on se retrouvaka obala mozosala ba mariage mosusu mais c'est clair, il y a un lien qui s'établit entre toi et le monde des ténèbres. Il y a une porte qui était largement ouverte. Mais porte à moi, c'est qu'on a fongola. Est-ce que ça y est? Parce que la porte d'entrée peut être ouverte aussi par les iniquités de tes parents. Mais on a ce qu'il faut que tu aies vraiment ça dans le monde. Yusu kolanda batuni ba mbuku ba bosra ba walesa ba tonisi lasi ba kanzu pona bazote bazosala ba miracle o ezanga tina alebino vous croyez des bêtises comme ça. Sozo mona biloko wana luka mosala nzambe parce que Bible solo la biso toute délivrance commence par la confession des péchés. Selon 1 Jean 1,9. Toute délivrance commence par la confession des péchés et la rénonciation définitive aux pratiques. Parce que ce sont des gens qui se sont autoproclamés apôtres, pasteurs. Si quand yo tango yo ki babana ko te ya ye bilo mo mabe e pe banote ya bilo mo mabe. Ndeko nanga olalaka ozolia na butu ozosala ba mariage osala makamoko oyo ozomona vraiment que eza normalité bandoto moko mabe kokutana se ba mai banini allez aucune église moko boye ba pesio ba psaume hein ba pesio ba psaume ndeko comment kozala zoba tina niveau wana bazo ba psaume ba pesio lekeli kutanga. Au contraire, entre-temps, les péchés sont encore là et vendent dans le corps. Mais au milieu de l'année, hein? Bilo connaît au monde, ils ont l'excès, ok. Porte d'entrée, c'est au fond, porte d'entrée, au fond, la porte ouverte. Il faut que qu'on luka ko kangayango. Mais ce qui ont eu plus on n'a pas au kangayango, n'a pas prière, il y a David. Comment qu'on s'en bâti à niveau de moi? Comment vous en sont bâtis à niveau? Donc, mon toit a pu se psaume, à Bengamate, à Ebi Mabanzabete, à Sapé Moussa Nzambete. Balandakuna Bamboa, Balandakuna ba policier, Balandakuna ba militaire, Nabazamba na Banyoka, Nabalio Bazo Landayo, Bazo Pesa Babsom, au bon de Babsom. Alors que Babsom, et ça va Biloko à David, David a péché énormément, a péché la Nenga Bakosanate, a Boma Batou, a Boma Moubali à Mosse Batou, a Zoba Sebele. Si vous biloko na yosala na ngote oyebite peut-être biloko na zomona parce que okendaka pa nganga oyebite biloko na zomona ta muso kendana na mobali azana ndoki biloko na zomona ta muso kendana na mwasi moko azana misala mabe sirène automatiquement comme femme de nuit na yo ozo comprendre na yo le ngote alors zo kene sikoyo kolekisaka l'air et pas ba bosra wana bazo te yo mate ya moko. C'est vrai, Mathieu, soit tu bien. Mais ma faute grave, c'est belé. Il y a un monde qui a soki yo yebi loba. Okomona ba faute grave. Na komona na cette vidéo moko boya soki Gisley Matundu na Allemagne. Avant de sur na Cologne. Thème na comment tuer un sorcier. Tala. Tala ba tele on combien de bateaux? 22 000 vies. Parce que ba yoki comment tuer un sorcier. Mais ngai siko yo na répliqué que et ça biblique mais au monde batu boni ba kotala yango bon pourquoi ba yoki comment mais c'est malheureux ti siko nango rotine dans documento o luka document bomaye mais bible le bindi ngona te mais bandi ngona 22 000 vies. Alors na fin de la vidéo na msusu le mariage est une bénédiction. Wana balubarango na l'église nyonso ya mona basi ba monaka soko abali ya kele lola ah mais boza ko mikosa
libala na yo etali lola te libala na yo bali etali lola te na osala video musu na bali lobi ebele bakasaki soki na bali na oke lola o wana bali te oke lola te bamateya wana bomoni mateya wana eza po esepelisa bino eza po esepelisa yo ntango yo yoki yango lobi na koteya yango na kotia yango sinya te ya su wana mikolo oyo oteya mateya ebele komisa oyo balingaka makambo nzambe babanolanda yango ndeko koma yo bazolanda yo na bambwa bazolanda yo na bakorbo bazolanda yo na biloko mabe ya kosakana te batia yo na envoûtement de contrôle et d'exploitation po suka nango batia yo na envoûtement d'élimination ozo comprendre na yo rien ozoki d'église alekula bakati bapsaume ebele tala nayebi mwana ngo awa na bino bamakanga na monoko na yo wana mais azoloba bapsaume on dirait les citations psaume combien 70 psaume combien 50 mais madame ça fait combien de temps autant à bapsaume ayi papa badisa yango na tuni yeso kobika o rien ngabi siko kobika na bina ye siko yokobika oyo mona musala nzambe pe abika na boyi koloba mino pa ya huta pe abika azokanga abika eza mawa bandi kuna ngai soko moni pa yozo kende mosala nzambe wana ozo mona vraiment ke loko te mais tika ngai soko yaki pa nango landi bateya soko kei oko regretter de toute façon ozala misala mabe ozala kindokiko donc miloma mabe ezala kati na yo ou alors délivrance no sila kinango bon tu pourras partir mais pas yo que l'on a mateya on va regretter c'est pour ça qu'on a pas nanga so ngo longola mutu na ngo regretter parce que yebi ke ba mateya o yeso landa mais na église balanda ba yo ka ngote na église bango so ke papa biso mateya to ka ngote so ba terre ba mateya oyo de bato bele ba changer pas na blague terre basi ne ba sakana na église kuna tout ça pas nanga je chasse na benga na yo pas nanga soko ye il faut ni lobanza mo chango en pratique soki kaka oyo buna bengani ya lekende mes chers frères et sœurs napesi bino mwa verso yo ya Matthieu 7 13 à 14 ya Matthieu 7 24 à 27 nalobi bien que banzela ezaka mibale ya moke na ya monene lukoko tona oyo ya moke oyo ezomema na lola mais mpona okota kuna ozala batribulation ozala makambo ebele bakokombattre yo bakooriente yo pa bapaster oyo bayebai na bango te bapaster oyo nzambe ayebi na bango te oyo bateyaka biteyateya bakooriente yo kuna. Alors mes chers frères et sœurs dans le Seigneur natiki bino nzambe apambola bino tokomi 19h03 naza susu na nini moko ya kosala video moko su ya suka pona sala nzambe apambola bino. Merci.